au lebo zalano na tuti di moko ya mawa ya kosenga batu ba pardon pour ba milimo ba uti ko kufa na ba concert musu ya ba corona donc na kosenga kuna gouvernement ba concert wana meka ko bimate po ba no lelisa ba yitela no ko biso tela mo na biso batu ba no lela na bango ka podo ya bembene ala na kata salwana patron nga fait rigola chez Zénian soka zala giso ba burugi mende alia tata na mama na e nde mwasi na elle nga zala lesbienne. Donc on talon na TV lobby na yelio et puis on lance appel donc tout yebi que non makambo ndenge bandi en tout cas to so na sigo mibali to so na lisu te boyi na biso beaucoup misagara to boko tra biso na makambo na bino tango bo sala ba émission na bino be ba analyse na bino o sala analyse o komisi Michael Jackson na bino tili fobo yo moko koko tsama ngomole pas drete na kati. Mais oyebi ke kisasa o so landi batu donc otambola na mabanga na kata muturu bani oyita batu mère na biso za viole ba la contacté o abino maman o place bolo na e pona makambo buzo babo sala mère na biso za envie très posé moi na mema e poto afandi se ala isa ke no maman sala dépense pona ngai maman zo mon pepezo y faire mon nini o abino maman o ebilo bo sala trop bêtise vous subora na bitinde les gabinoté et comme il a boé o ya lobby a ebiga to kuta na biso basala rien wala ngana on la c'est sur appel là bas so morning vraiment en tout cas bonga maka déjà tant que bimo ebiga donc o kuta ina ngana nzela wana concréter nga bongama de erosonga bena muma bena no to kuta ninga na lo bana bato ba ebi cause nanga so morning ngana nzela tamola na mo shako. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que moi, Annette Ochitka, j'aime communiquer avec vous et ça se fait à travers ce micro et cette caméra. Je tiens avant tout à remercier celui qui est derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim, grand merci à toi et pourquoi pas à ma lady boss Pichou Mangaya, grand merci à vous de la nation, grand merci à tous nos abonnés de Kleboa.com. Mesdames et messieurs, je vous signale que sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis avec Marc Kaouz. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission, à qui je dis déjà bonjour Marc Kaouz. Bonjour, bonjour, bonjour. En tout cas, c'est un beau temps à travers le monde entier. La diaspora fanatique, il y a la bonne musique, il y a la diaspora tout je profite aussi à l'occasion pour saluer ma soeur Irène Mwanza, maman sociale. Grand merci à toi, pourquoi pas à vous, mon vieux Francis Nkumu, mon major Francis Nkumu, sans oublier mon vieux Chez Chilombo. Si je profite à l'occasion, on a appelé ça vraiment sincère condoléances à toutes les familles où perdre, être cher, amis ainsi que proches. Sincère condoléances Nabino et je profite aussi pour nous représenter sa condoléances à la famille Soleil, une tante pour moi, une soeur pour notre papa Nangaï, voilà, sincère condoléances à la famille Soleil. Marc Kaouz, c'est ouais les qui n'ont pas. Normal, c'est bon, faut le barater, bon bah tu vas aimer gâteau le bel affaire normal, voilà. Marc Kaouz, les padres. Ayembi Nzembuya coronavirus, une très bonne chanson, très bonne chanson, voilà. Mais Bato pour se plaindre pour n'ani faire passer un message na lingala te Ayembi en anglais. Mais oui, mais ça so landi batu. Donc tambola na mabanga na kata muturu bani oyita batu. Pona yebisa yo to yemba lingala. Bango so yembi lingala, bango lobageno wana gi loko. Mais jeune leader yo pe Mbappé sayo taka tonge ko na lingala o sali na ko ekenda te
et tamboli biko na bikilité et bim international te bango siko ba complexer bano ya so malingala wana ki loko ozombela pona nini les padres tout d'abord chanson en anglais quand on est dans un martelé et ça parce que les cambo aussi biso ça nationalité pour te en anglais la pour ça cambo comme les biso ba congolais mais non c'est pas ça les gens les cambo comme humanité mobimba donc les chanson universelle pour totala giso to betso na lingala ezalaka ba congolais na biso ba koyoka ngo photo luka to betango na english tant to tindiki na english eza langue mo eza na vitesse na koleka ba français o to loba biso ba pays francophone et puis voilà yango to sala ki bango to véhiculer lelo tala nzemba ngo ndenge bazwango na Radio France Internationale azoko ni atango na position tout sans que to tikela bango po batala ki banzembo tout ebeti ya corona. En tout cas, Corona, on va mettre les banques par les padres, il y a des aiguilles, il y a des makassi. Il y a un misal elite moni, mon avis, grand point de leader, c'est le scrum. Attaqué, on a pas statine, on a pas page naïe, bah tu belé, na mon avis, il y a mine, bah tu sais, on a pas page naïe, puis voilà. Pour les anciens moments au boyo, oyo, et bétamine à banor, mais mon gros, ils ont trop facile, mon so. À quand un message, on a tellement raison, 1 minute, quelques poussières de secondes. Donc, pour les mecs, des athées, on est à battre, contre les carabats, contre les carabats, soyez maintenant l'ingala, baloba, pourquoi y a une langue au monde de Woyogati. Donc, c'est ça, tout le monde a bangoté, biso de Betty en anglais. On a besoin de l'ingala, à côté, on a bien affilé. Pour nous, on a bandé l'ingala, cointi coin, au côté. Pour nous, on a dit que non, on a fanatique, l'ingala, yogati, on a occupé. Et un jour, moi, à deux fanatiques, il faut aller. Ça m'a pas souvent beaucoup. On a non, on peut ça de distance. Donc, ils ont kippé tes bino tout, fanatiques à tout. Ils ont kippé dans le monde. Mais sous ce bâtiment, les fanatiques n'a pas de lubrifiant. Ils ont pas nécessairement leader na leader. Message yo pesi, n'est pas fan ino ba Rolanda. Sur le lobby lubrifiant, ba ba pagoli yango. Yo sur le lobby ça désinfectant ba pagoli. Donc là c'est l'orchestre, c'est l'orchestre. Mon amour ça la corona na quoi naï. Et que corona comme a curiosité. Les pas de mbelaki ya ba fan na ye. O ba moni pe wasala ya bango basali. O alingala bina vila yembi. To kitu bibi ba corona wana donc. Tous on a problème pour faire wana. D'ailleurs artiste mususu mona obeta na Congo la Chiluba ça na nzema corona bima ça n'engage que lui pour nous véhiculer message et sauver Milima Batu pour to battre la nombre de morts et quoi. Voilà, merci beaucoup Marc Aouz, le message est vraiment passé, mesdames et messieurs. Comprenez que sur ce plateau, on est avec Marc Aouz. Avec lui, ça se passe comme ça. C'est toujours très chaud. Marc Aouz, Batebele, Bazaso, Bamonyo, Leki, la télévision, Boué. Baloba, Marc Aouz, Azana, tout le temps. Alinga Kokoti, ça, président, Naé, Naba, conflit, Naba, tout. Marc Aouz, Aza, problématique. La côte s'est ratée. Ah, la côte s'est présente, on a un problème. Ah, la côte s'est présente, on a donc, la côte s'est présente, on a un problème, jamais. Et ça va bateau balinga bisoté tant musuba feri na ngai et soir bango sala bango pasi sala bango zuwa maga uzo fazala biso nini akenda kuna ya bazua bamona ngo donc ya lokwa ke no obinde ba na quartier ne ba yina ka mwasi mo kitoko mo jona za biedi tapitso budanga ta jomo sale bamba donc ya bilo mo basela nga bazua bilo mo ndengona donc ngana go luka prendre ngana travailler na mouvement na biso tranquille. Na respecter le règlement d'ordre intérieur, na lugara problème, na lubaranga, na zaga un simple répliquaire et puis voilà. Je n'ai jamais provoqué une personne. Et puis voilà. Na répondra sur tout moli biso de fandagi na biso so muda tout moli. O la gise que non biso do ba momite donc so roté de rozongi silope donc il y a là non bon 15 jours mon nga na ebo na provoquer muta le caso de rien sans pour autant a lugara beta porte na parler na biso bambali banga ligola batol. Donc parce que biso to moni jeune frère na bino na musique. Robin Yomudibou a mis par rapport à millions de vues na YouTube mais bino bosiliki ça y a tout un problème non biso do siliki au moins biso do zabo les pas donner à zabo aza le seul leader o azalaka pour ba jeune leader ba sikaba bima prévaner ye mo na orchestre na biso asala bata ba tout les belé à partager la lumière alors je suis le nuance azalaka na problème na artiste mon côté Inosbi on a sali combien de vues Nazarana les pas de Basolarana Kouloute na Kitoko. Est-ce que Yogela Mutema les Konya Gana le roi Yassani Bavie Belé Boy non, et c'est le roi Nati. Et ça la campagne mon solo on a bête on soutient pour na bête on déjà trouvé déjà passé. Non, le belana bateau yo basala ga idéologie wana ya go déstabiliser Jésus de nuance li kambo a yebité kotinda ga batu na bango basala ga biloro o bazo sala en tout cas na ebisi bango
oyo ya sima mikolo bayebinga bien bayebinga bien ndenge nazalaka ntango nazoloba boye ya mpona kolakisa bato po problème elekaki bato bamotisa makele ebele bato balobaki non tika bamanke les padres pas manka bato babosani ke les padres babiloko wana tout autant mosusu tolekaka réplique mpona kosala bato mo basanga biso nazokipe kutu mwana wana te eza politike ya journaliste na commanditaire na bango oyo azalaka lokola azala makambo moko ya dzololo eloba nango bakoko na biso ya kala makambo moko ya dzololo ozo comprendre soki omoni osala musique no ya danger garde coin. Pourquoi vous savez que les journalistes et les chroniqueurs pourquoi babetaka ba arme lourd n'apporte Jésus de Nias non so ko danger fanga na ko na osala tika ko sala ba politique wana Jésus de Nias 15 jours azo chroniqueur ti moko kiri ba chroniqueur ti akoma ko sala kala bango ko pesa bango idéologie ko sala boy contre artiste ko sala grand donc 15 jours ko sala ba bêtise ba gens wana bango ba sala à l'étang batu ba koya et comme il va manquer batu donc pour na qui ma question na otina ngana loba o batu ndo kansila biso biso do salaire boyon ba sala biso do salaire lokotia on comprend biso orchestre na biso boye bibozo nsana mémoire na bino sima boye bi ke mouvement ngenza bo ba période to traverser ya ba kambwane bimaga ya la parce que batu bayaka po ba détour orchestre na biso bo mona ki ba départ yo komaki destination ezala ki moko na orchestre moko bando yo ke no ba so akaba musicien Jésus de Nias les padres et puis voilà et puis banda longwa donc ba tsapena donc garçon moko zalana uniquement à vie na ye mobimba ba tsega po insulter Jésus de Nias banda carrière na ye na sens interdit ti le lodo on a qu'est-ce que j'avais dit vie ni mobimba ngwana vous comprenez parce que na mission non ça que kana non la politique bango ba to la mutu moko et puis yami balé Koulou Toumsoubou est bien. Abengisa Jésus de Niasa Oyema, n'a soit disant dernier album. Album n'est pas bien ça, mais sous-soupé, ou t'es pas naïf. Il Jésus de Nias Aya. Aïe, bidon gratuitement. Tant que si Koyemba et puis Yobigane Salara, ça liba dédicace n'a Kati, il y a album n'est Salara. Tant album on est bima, longo là dédicace à Jésus de Nias. Enta sukoso luka mutano longo la bibilo yo sala clip et pesa kilo yo sala clip yebi batinda ba finga tina ba mère na biso ozo comprendre tala degré le roi na sikoto et ala ka te to loba ki on sentiment pour loba fu ba yeba na place outil on a zone si bango donc la vérité des signes ne pas comprendre les padres ça va bon mais makambo so le cas Jésus ni ça c'est le route azapena innocent na makambo to bazo loba donc o le cas ki wana biso to ça donc to s'attaquer na commanditaire. Non, parce que Papimbo Mazen est journaliste, il n'a rien à voir avec la polémique. Nazoloba. Pour beaucoup de sièges soupés. Nazoloba, il y a boye, Kim Jong premier. Nazoloba, awa ponga na muda veri. Oso kompa into ala boye bani o muda sangaba lele, o muda lupopo, o renaissance. Kola na tende batara micro na to yebani ne basala. Wana na ba réunion na banganda. Na ba boîte na ba coin ndenge ba fanda makita na bango ngana tikala ko zala contacter comment na Jésus de Nias na émission ya ba genre wana na lobité na chaîne wana prochaine wana eza ya batu chaîne wana eza na kolo nango baza ba simple travailleur donc elo côté dans mukinza pui donc kolo chaîne nde aza patron yende mutanga jaka batu ataka elingo lobate chaîne wana to kimyango to legate na chaîne wana to koya mais ba genre ba émission wana les padres rotiro tsama tambe na eli susu kuna na katiti vous comprenez Basalara mission na Michael Jackson chaque jour va comme ça on des émissions et ça va très bien pour te éviter ba désert mususu. Seulement à cause d'une simple question Marc. Robi Nicolas question mon kaka. Non Nicolas question des plans préparés. Non personne ben simple on a le bon 1000 fois. Non le bien net muto lobi que non les pas de na vie. Mais yo yebi petit moko jeune leader moko boy. Ko ki petit ba mo linga obete jeune leader moko bimagi Innocent Balomé. Abete ba fi koleka na yena mutu atindaki fala lobake tala siko inoza sali koleka na yona mutu atindaki afanda nye wana o comprendre mbala monto abata musique oyebi grande ba benga 12 ba benga tindika tiaka c'est ça qui s'est passé donc maman non ngolobe non trop c'est déjà nani penaza un succès kolola au top pona yona kin mutu na kin mikolo on succès la kin mikolo eza corona yo yebi ngode Corona mda kangiti album wana corona yo kamote ba musicien miseli lo beta pero miseli lo beta wapi ero yo lo bela sikoyo nous vivons l'époque de corona yo ebide ça bela vai corona mda kaima kamudo
tomoni baémission mosusu ken pia na sali ya lobi vrai leader avant na bana esika moko azwa charge na bango nalobi baquestion nazotuna nga batutu bazotala nga bayebi ke biso je suis de nuance moto yambo aza tout d'abord lumière ya génération na ye baorchestre oyo bato wana bazotinda bapatron na bango wana bayebi ke les padres balango bato mofu babetela jésus de nuance maboko po bayaka nano na bawenge les padres moto akataka bango aswaka bango te boye bose retrouve bakote bokendaka na bacreye bino les padres lisusu aye kolanda bango sous contrat yo fele te nde bango baya sous contrat aye kolanda bango kuna bakimi babanda kosala balbum ti lelo bango mosala bacarrière bamutu babetele maboko bena son altesse mpena soki yo oyaka te tongo tozwa courage oyo te ya kosala baorchestre koyemba ye mutu amotive bango na fimbo ayelaka bango na orchestre wana oso comprendre les padres jésus de nuance omoni balingaka mingi kosattache ntango mosusu na bavie privée na bafutilité aucun jour mutu wana koya koloba na yo ke non mutu na ngai aleki le padre na koyemba bayaka nango te poani so toyebi toloba nona koyebi ke non leader oyo aza puissant aza na voix ayebi koyemba bayaka na bafutilité tala mutu ayebi biso likambo bana mutu ayebi biso likambo bana mpenza na minute oyo le padre aza leader oyo alalaka pungi na bana na ye na kati ya ndako afandaka na bana na ye apibliaka bafoto na bana na ye boyebanile mutu obi bana nyonso te alaka na bana na ye nayebi tozokende bozokende makambo ya mwana na biso moko wana alaki par rapport ya famille bakoko bana na ye balingaki mwana azala kote na bango tout ça donc na bokota ngo na profondeur bango balingaki mwana azala kote na bango balingaki mwana azala kote na bango po soki balaki 2 3 4 5 6 wana olinga koloba wana eza bakongo na bango balingaki bazala na mwana na bango tine makambo elekeleka eza kutu bango te jésus neas aza leader oyo aza epuis bakoyela koloba mababana te epuis mwana fo azwaka yo ozobota na mwasi bana ngo bazwaka na bango yo te kaka otindaka bato oyo mama mwana fo azwaka yo bana ngo bazwaka ye te nde saye batielaka ye mwana bolimo sante oyo ekweyaka bana ngo bazwaka ye te nde nakabwaka bozoluka mababana mwana fo azwaka yo ntango mwana ozwa toya bahistoire bana twakosenga babilongi mosusu azokoka na bilongi ya bayuri bana misusu bakoka na bachampion yuri mwana bimelo ya champion yuri botika babana oyo naopete bakable awa osokoma jésus deni azala responsable ya baartiste tout ya génération na ye oyo alakisa bato ndenge nini bazwaka mokanda na miziki ndenge nini basombaka ndako moto yambo akenda mpo to liboso na bango ayemba franc congolais jalousie wana nyonso mona ekomaka wana kolandaka te biloko balobaka biloko wana balobaka c'est par rapport na bango soki batangi komba jésus de nias émission na bango te émission na bango ezala suivi te etalama te bakokotisa bavi te so balobi baluka botikaka okenda boluka bakomba baartiste mosusu botiaka na baémission na bango omona kotala bavi na bango soki bazala suivi donc eza tactique na bango bacomprendake non il faut kotakine kombo oyo po toliesa mabota na bango c'est ça ouais. Voilà, Marc Abouz, parlons un peu de ta chanson. Hein? Fautif. Fautif, voilà. Ezo qui est nini, évolution nango, promotion nango. Tant que tu n'as pas fait un accès là-bas, moi son nango, ndi à la gare. Voilà. Berado, tristeza munda, boya, Nesha, Pindi, mesmo façon. Berado, presso yebi, que nas ali fautif, na baak na posa, na katsa bolingo, qui aime bien châtie bien, boya yo châtiment. Dans les gars, je fais maman. I love you. Bonne santé, c'est ma santé médiocre. Vitamine love, les libérateurs presse. Son cœur zongina, qu'on vivrait bonheur. Et c'est mon ami, cause à la puisque. Ah, Nzambe, vous voyez, va passer en Haïti, Nzambe. Voilà. Bon, il y a la discipline, hein. Moi, Wika.
tout ça. Voilà, j'espère que cette chanson a fait plaisir à celui qu'on appelle Deli Bosangi na Suède, papa na winner. Marc Aouz, batubele bazotu nanga soki ozala na fiche de paye na mouvement ya faire rigola pour niveau défendara 12 fiches de paye. Na vie ya bien par rapport à 12 fiches de paye. Parce que peut-être toute porte-parole à Salam Sanit yote hein. Ngana porte-parole de ngana mu service à Kaïda Ngwangula. Donc so ebi dossier nanga de amutano lela ngakwe mama ngana usugabi. Voilà le porte-parole de porte-parole au monde ande bayaka wana ba garçon plaisir ba trisi bayaka ba français bilai la bango ngeza français de ngeza ngwalu la ngwangula service al Kaïda mbala moko tac tac to bana mettre tedi matadi abimaka yo so likambo sala ba baraka no to zela no maka uzaya on est lobi maka uzakoya donc ba mettre tout ba Sylvanie Makoso na Luanda ba mbote ya trop yo yebi Sylvanie Makoso to talanga Carlos Kalombo la di Galvan na motema ya diva Galvan na ruta bambote ya trop te mais Marc Aouz to bito tala bien boka pesa bien te faut tika polémique pour risquer prison il se kota prison hein faut ça moi attention pour tala mbo eza bientôt ya kota ba okangi so kota prison bangolo wudu ba aussi d'abord ngai et comme yo ki ya na pala ba tutu na loba ngo tsaka tembe za pala ba tutu bangolo wudu ba aussi d'abord bongo ngato na siete kuna problème za na sina zala kuna na zala na ba idéologie ne kendaka e bono ko faut traverser ba bolo ko ne ba bera de poste de samunda e vrai no ko calé poko mankale faut kota ba bolo no sala ba makambo yango wana ne expérience à la vie au comme mbiaka donc c'est ça donc exactement que non bon ça image nanga dans la provocateur je n'ai jamais été provocateur donc sur tuni bat boy bisayo tuni ba Hans le millionnaire ba boy bisayo tuni grand boss Freddy Ndonga la irlandais bana kini bana poto tout bana Afrique du Sud bana partout dans le monde ba bi so ba kitiki sasa ba ya raché les irlandais pas ya big boss Freddy Ndonga la l'homme de Mossad ou Mabouma Bass pas titre moko yembeli Freddy Ndonga la irlandais donc côté to sali toujours dans les bons quoi donc on a tout manga mutute ana na saint banana banda na finga mutute na tagina mutute otala boyo wanga ba wanga na rata moto samba boyo da samba buyiba wala bien côté ebide. Voilà, merci beaucoup Marc Aouz. Marc Aouz, projet d'avenir d'ailleurs, pas un mouvement et tout. Projet d'avenir na ngai na lingara penza na lingara na sala carrière moulai. Mais pour sa carrière moulai il faut tika PR mon peu ko répliquer ta ba tombolio quand même. Te na tika ti. Atiga le ministère ba tso na ministère wana défense. Donc on va nous allara wana. Ba tso na ministère wana assumer place ba tseyo. Donc ça mais il y a un soliste. Moi, en tout cas, tu es porte-parole. Non, porte-parole. La maison mère, on s'en charge à maman, les appuis Roger, Sankara. Mais pas le contraire. Non, on a mis au hôtel, on a engagé Bango pour on a salaire de belé l'orchestre au nom on a au compagnie on a battu nous temps ba comboté ba bi on a artiste donc na salle na studio na salle concert live na salle émission oye pe kotambu madame musique faut so masengine ta ba Jordan Kuselagi donc on talon na TV lobby na yelio et puis na on s'appelle donc mutu tout oyebi que non makambo nene bandi en tout cas to so nga sigo mibali to so na galisuté pour les États-Unis alors na ba arme ba tupaga ba beta na ba balle mais biso to na idéologie mo lo ba momi oyebi ga so swani o yebo ya bo swana yango ko bo mesano yo na wa ko swala de ba la basi ba swani de erosonga bena muma bena no to do kutani nga na lo ba na bato ba yebi cause nga so moni nga na nzela tambola na moshako tambola na nini po na yebisa yo yo moi sport et côté na nzoto hein olobi moi sport nga avant sport na la de amuta pourquoi moko donc yo ba vana ya kuna na former na ba maître tedi matadi former na ba bido samba na ba maître Igo ya café bien formé ba maître tout ba pesanga d'ailleurs ba cours na parler déjà nenga ba moro tenenga makambo tuna nango vous comprendre donc musique il faut songa pona ndengo na e komi ga boye o ya lobby ayibiga to kutana biso ba sala rien wala ngana on la c'est ce qu'on appelle là bango so morning vraiment en tout cas bonga maka déjà tango zo bimo oyibi que donc okutani nanga na nzela wana contre tananga bongama Jérôme Bongo. Voilà, Marc Aouz, mot de la fin pour ton Kim Jong premier. On a combo dans la mesdames et messieurs, aujourd'hui on a été réussi na flat hôtel Les Irlandais.
chez Freddy Ndongala, Flatement Kitoko en tout cas, pour vos séjours, vous allez très satisfait. Voilà. Marc Aouz, tu as commis déjà dans la émission Nabiso. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de toi par rapport à passage nayo awana kliboa.com? Tout le monde retenir pour nous. Album Nabiso comme on a Black Box et comme titre comme Harmonie. Les pas de registre des nuances, harmonie, c'est-à-dire il y aura plusieurs couleurs. Artiste, Biso Toza, maître Rumba, paramétrage Rumba Togania. Mais cette fois-ci, on a une autre couleur. Tobeta na biso déjà na biso. Vous comprenez? Mais cette fois-ci, nous avons bien voulu faire ça. L'album Moko, Autobim Sabat. Au Badbabé international, musique internationale, musique et musique façon de propulsion à travers le monde, aux commissions internationalisées. Donc, Bajar musique, Tobeta de GBL, solo binatsele chanson, na rotselo pe chanson, oyo ramakamune to sala. Marc Aouz, tu as dit que tu as fait rigoler un peu qui s'est dit que tu as fait un peu de temps. Les musiciens qui ont fait ça. Peut-être que tu as un peu fanatique. Zana Laxo, tu as non. Couleur Moussous. Donc, ce que tu as dit, tu as dit, na boro tu as dit, Kapodas. Tu as na boro. Oyoka yango na tuchezi wana eza couleur mususu tobeta vous comprenez donc eza biloko moko boye o to sali sikoyo coffret moko boye pour na to pesa bato ba différentes couleurs bayoka biso na rumba te bayoka biso na pour rumba pesali pour rumba l'album a rumba eza première soin au moni toti ba chanson le ba Mossad cinéma buma ba ça yembeli les grands boss Freddy Ndongala irlandais et ils en a quatre wana to boire des albums mbala moko donc ba bazana ba calme Jésus de Nia ça très posé biloba loba ba doiso loba ne kotagi na mato ité pour ça concentré donc nazo remixer Vetcheri Gola pour na ba conseil na ba tactique de jeu o toujours zo pesa Kim Jong message à suka na loba na moto alegaki na télé au batindagi azo les grands écrans azo le bakeno je suis de nuance azo ba azo bourri en tout cas il faut contrôler avant le baka patron n'a fait rigoler je suis de nuance so kazala gizo ba bourri mais ndé alia tata na maman na e ndé moi si na elle nga kazala lesbienne ndé alingaki ko tika ba fanatique na corona te ya te masque batu ba kufane communauté tozolela lelo na su coup de fil ya batapoto babi Marc Aouz bo meka ko lela malolo te loris na congolaise po malolo asala la bino ba musicien bo poni loko ko futa ende boy non habité ba musicien de bo lobela ye muta sali bongo ko tsaki concert wana on se comprend et lui ko lobaki non tango moni batu ba vandi ole bozala na attitude moko ya mawa ya kosenga batu ba pardon po ba milimo ba uti ko kufa na ba concert musu ya ba corona donc na kosenga kuna gouvernement ba concert wana meka ko bimate po ba no lelisa bo yitela no na biso tela mo na biso batu ba no lela na bango ka po do ya bembene ya na kata salwana en tout cas ole na suka na ngo ya ngo wana na ebisa ko na ko bima na temps additionnel ba émission tenga kombo ba batanga ba kombote to boyi na biso boku misagara tokoko tsaka biso na makambo na bino tango bosala ba émission na bino ou bien ba analyse na bino osala analyse okumisi Michael Jackson na bino tili fobo yo moko koko tsama ngomba le pas traiter na kati bosala makambo na bino comme pourquoi ka komone ya gawana ba artiste basé belé ba fait Josar bazali album moko te to bima ya fait moko atanze moko ba hôtel nga ba yebité non to mona ba sela nga analyse te album moko ya fait moko to bima donc banda a si li fobo atanzembo moko te e beta o titre moko zo beta ba tikali ko sela ngana analyse de place au monde non eza complicité zala biso album na biso na lopesa album na biso suka Jésus banda album suka to beta ya banini te album to beta ya suka o ngana tambola na ba messieurs on a été zela na no mesdames messieurs yo gana
nakomi omona pasi mpona nini okomona te na moninga oyo azali toya oyebisanga soki bolingo eseli ye nazongananga makaba batiba na yo dernier album na biso yango oyo bachanson oyo ekotikalaka koyoka ngo mpe ya motu mosusu te na voi na baclassement sikoyo babiloka boyeboye bayo te nini boyeboye eza bacomplicité album moko otomeka esimbi ta omoni basalelongo analyse basalelongo analyse te bafandi nia na bandako c'est ça qui prouve que dans eza complicité ya bato moko bayaka mpo badestabiliser Jésus de Nias mais les œuvres sont là je sais pas baœuvre yango wana ezodéfendre oso comprendre nyonso ebetami en tout cas avant pandémie oyo ya corona ebima banzembo nyonso ya bamusicien nyonso ebimi na marché ebetami bango nyonso eyokami très bien. Félicitations à tous nos musiciens. Félicitations à Bango. Je peux même citer. Hein. Dans le petit côté, on a une émission. On a une promo, on a une émission. On a une combo. Donc, avec beaucoup. Non, parce que là, je ne sais pas de qui Marc Aouz est en train de parler. Parce que il y a des musiciens, il y a RDC. Félicitations à tout le monde. Simbi, très bien. Très bien. Ouais. Pourquoi le fité bon, conscientité. Parce que non, il y a des choses à dire. Oh, on a des besoins de dire oh, ma musicien a besoin de sali et d'accord. Pour ma péguer cigare, on est dans la solitude, il me bat 1 mètre. Sur la pied, on va quand la tombe. Il y a un 1 mètre, il y a voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. On a été reçus à la Flat Hotel. Les Irlandais chez Freddy Ndonga, là, Flat Kitoko, Nakitambo, ils ont vraiment place à Obunga, sur Chanik, après Vélodrome, avant comme maternité Yakitambo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette très belle émission, Marc Aouz. Ouais, on a une dédicace, Kim Jong, c'est l'artiste le plus suivi. Moi, je suis TV, je suis mère, je suis consciente, contente, en tout cas, je suis mbogalini kata na kuna lowa soki nini azolo bo mère na biso la mère na biso za viole ba la contact idée oh abino maman oui place bo na e pona makambo buzo ba bo sala mère na biso za envie très posé moi na mema e poto afandi se la isa que non maman sala dépense pona ngai maman zo mon pepezo y faire mon nini oh abino maman oui bilo bo sala trop bêtise musu bola na bitinde le kabinote président na bino place afanda na poto kuna afanda na chambre salon soka na nenga la makelele nenga zala ka wana nenga la ba arrogance wala soka la na parler nga publier ngala kisa a publier palangu olo ba parler la poto ngana na parler la poto la ça parler asa l'émission na parler na asa la ga nini asa ba vidéo contre mire bo na fenêtre moi muké o le gana TV wala finalement boti o saka la milima batu so ba vandi botinga ba vanda nazo remercier Freddy Ndonga la irlandais. Les grands boss place aux alliés, en tout cas, on a eu aussi sifflet pour ça là-bas au hôpital, au talaba coronavirus. Et là, ils sont venus à Tingo, qui ont pris des années. On a comme un million au monde, on a place aux alliés chez Bino, ça là-bas au hôpital à danger, pour battre bas au soin. On a remercié Freddy Ndonga la irlandais. On a repéré sa motte na mami bonge se motte ma ya papin kumu sunite ikenge na Belgique bambote ya trop Yannick Kayenga monnaie invisible ya ba monnaie Béra dans les presses des amondes millionnaire en euros. Millionnaire mbongo lokola ya gwa ya kosakana te laskoni mbunza ya ba mbunza laskoni na kopesa su lilimbu El Madre ya ba El Madre akotala nga babashi marbre sans mbunda babashi marbre sans mbunda na mikili ya poto akotala nga na bosanite Chiko Simisi akotala nga ta na tangi Chiko Simisi na kobosana te na de chipanzo azana mupanzi akolanda Kim Jong premier Dani Muzombo na Grenoble Dani Muzombo ba mbote na oyo ngona ya Kim Jong na kopesa mbote na Levis Mwamba ya ba Mwamba Levis Ans le millionnaire na kisasa ba mbote pe ya trop et puis Eliane Yenga Eliane ya ba Yenga ba mbote ya trop Sylvanie Makoso Papi Sapo chef de file Papi Sapo na Paris ba mbote to Claude Luke ba ko no jugement par défaut Carlos Kalombo na Belgique ba mbote ya trop et puis joyeux anniversaire na ami de l'école nanga Yapodor
heureux anniversaire mon frère, que du bonheur pour toi. Donc depuis London, à London, ma belle à grand prêtre JP Mindia, à ma belle à JP Mindia, ma belle à Moutunanga ya Mondele Kosadio mi ya métier là ma belle na bango. Merci donc il y a beaucoup, Bambo Théâtre. Herman Emporio. Kim Jong toujours encore et toujours. Herman Emporio, est-ce qu'on peut s'élever pour conclure notre émission en toute beauté, si possible? Ouais. Voilà, Marc House. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Je tiens à remercier toutes les personnes branchées, connectées, en train de nous suivre. Continuez à vous abonner, partagez nos émissions. Vos commentaires, vos suggestions nous aident à se perfectionner. Grand merci à toi, Deli Bossang et Nassoué de Papa na Winner. Sans oublier Irvine Nonda, grand merci à toi. Pourquoi pas à toi, maman sociale Irène Mwanza. Sans oublier Annie Obey Lacoule et Boss. Pourquoi pas à toi, Kenaya Givoulé. Mesdames et messieurs, je suis arrivée à la fin de cette émission. Grand merci à celui qui était derrière la caméra. C'est lui qui fait en sorte que j'apparaisse en toute beauté devant vos écrans. Herman Emporio, garçon slim. Marc House, comme vraiment Nasuka ya émission Nabiso, grand merci à toi Nanenge Oyamba qui invitation Nangai. C'est à moi de vous remercier, voilà. Maman. Très gentille, très belle. Merci beaucoup. Si tu as l'émission Nanga, sur le balade, liba les roya, Kim Jong, batala gaï, na batayambo, mi solo, lokola, ba. Le patron Costa Couleur code Yamboka le seul et l'unique code à Rolandanga na mikili à Belgique, donc c'est ça quoi. Donc on a CP une invitation Nengo Beng Salinga Oumela. Voilà, merci beaucoup à toi Marc House, mesdames et messieurs, comme je l'avais bien annoncé que je suis arrivée à la fin de cette émission, restez branchés sur cléboa.com. Bonne suite de programme, bye bye.